mois, après 3 mois, ozomona. Et loko bato ba comprendre souci bantu. So tali ba voice mo etamboli wana, tambo solo na mo santo. Ah si mo santo bo sambela ponanga. Nazoka bien te. Et loko ezopesa nga pasi ba fete ba leki na ngai. Ozomona image ça la caserne ba son. Te wa ba son te. Image mo le eza audio tambo solo na mo santo. OK. Ah si mo santo bo prier pona ngai yana bino en tout cas nazobela pena, nazobela en tout cas otanga na ba prière ah eloko ezopesa nga pasi na libala coquette ndambe libala leki na ngana za la pena te na libala fani masudi omona ke aibaki ke maladi yemse ko ningise njote ko ningise me akoka mais lelo to préparer te ke to ka susi bantu akufi to préparer te ke to yoka liwa boye en tout cas ezo ça passe na mitema mais ba to bolanda biso ba fano bolanda biso bo mekaka ko comprendre biso na moment moko boye la citation mo to za kanango tambo omona bato eza libala bato akabolaki invitation abimisaki mbongo bato balamba abimisaki tokenda teke poto bina tokenda teke poto sala bwete toke ko sepelisa ndeko na biso coquette ça so abali toyebi ke tokende na titite nini ya matanga poto kufeli poso to na matanga te toke to bina boko finga biso bo misala ko finga bozo bina sa charisme mais na moment oyo makambo to ko salama yebaki toza na matanga moi plutôt pour ça ezati pour ça to plutôt pour ça ça nini ba olinga pour ça bien ba programme na ba tout ça ba zoki mais tellement biso to kalaki ya mo moni ki to tika ke journée wana ile kana après na sima ngo to lela bande ko na biso et ko zala bien makasi mais botika ko finga pena. Merci je vous encore à féliciter le couple qui beauté image avec Coquette Sasa. Ma koko na biso moko en tout cas BCP toujours likolo base na biso BCP biso comédie presse en tout cas tozo balisaka mikolo ngamo pe da hotel le cadre la première étape kala minute tozo to landa to kaleka ba date kala date on kala minute ya ba civil ya ba nini mariage bo bengsa ba tuté bo banga bo banga invité sa couvre d'or toza la poster bino ba maman libanda ba mona toza la polémique pardon biso ke daka bona Rémi Kovodor azo invité azo invitation mais invitation mutu bo se ko pesa ya lycée Paluku yango auto assesize pa na boy aye ba mena bina na télévision nga mutu mena sanduku te na lobi bon nga na lycée te pour porte ndako na yebi yango c'est ça on va na couloir moko merci to que dans côté ya famille Bota là je profite à saluer Belvi Kandi la patrona famille Bota en tout cas la patrona en tout cas 5 ans en tout cas félicitations, ça est qui tout quoi, en tout cas. Ouais. Bienvenue dans la dernière série News TV, na émission de nos plateau de stars, aux abonnés présentés par Bélan pour tout TGV de la presse, Boza Ebele aussi Bolina Rabiso, Boza vraiment Ebele au Boza la TGV de leur côté la binoni là, je vois directement la grande famille Matoui là. Au balanda biso chaque fois na réunion sur tellement Boza Ebele moi na boka bino bongo ezapenate côté na moi papa Thomas Bwenzi Papa Thomas Bwenzizila et assistant à Samboa, technicien patron Bertoni Lomami. Donc, Babo, tu as na part, il y a maman Nabiso Olga, et papa Nabiso Thomas Bwenzizila. Au plan de Congo, à Combo. Il y a un moment dans Istanbul, garçon noir, Barbie, qui est non, garçon noir à Istanbul, mais tu as sollicité ce wana soto là, tu as boto là, pour na Fondation Moyo Muzuri, ils ont comme maman Mirabel Beloko, maman Mirabel Beloko, moi dans Londres, solo, ozo sala, Barbie, qui est non, bisoyo, maman, Fondation Moyo Muzuri, donc tout ça dans pena promotion, ma casse, maman, ils sont ça, ma tok, où il est qui maman à Bango, et moi dans Londres, solo. Les grands caméramans Sadra qui a bien invité les jours dans Oezabongo, Rémi Kovodor. Bonjour Rémi Kovodor. Bonjour. Boni Basango. Basango eza bien zambazo batela tokoti 2023. En tout cas tokoti on bana kitoko na makamba kitoko. Toyambi opena na plateau na biso ya série News TV wana on le kaliboso la chaîne mususu siko ko na série News TV. Ah yes. La série News TV chinois. OK. Chinois pena ba la ba fani pena ba la pena ba pa Rémi Kovodor. To sepeli ba chinois za ba malamu. Ta ba passer la so ba bilo kitoko to lata ba qualité pe bien. En tout cas toza pena oza chaîne na biso. Rémi Kovodor le pena na bengo poto embato to ke na page noire oza bongo tu repères des comédiens, tu repères des Kokodioko, et puis na Suzy Bantu, oza artiste nene au pena ça jouer trop, to moni pena yo mingi. Na éviter moi il va pas
Bon, bello, on a vu mes condoléances à ma comédienne surtout, mes condoléances à la famille à Suzy Bantu, en tout cas mes condoléances à ma fan d'Abisso, tout à Poto Balandarabisso, en tout cas même à mon père Awa, en tout cas, bonjour, mes condoléances à Batutu, en tout cas, ils ont passé au bon, ça en tout cas Suzy Bantu, à Beli, oui, tu vois, tu es malade, la maladie, tout au bar, il faut même m'entendre. Tu vas tout ça pour Beli, la paix, tu es content de vous comment il y a 11 jours, ma bibaki, au senti Kazuninda, en tout cas, il y a eu tout et mémie, en tout cas, tu as pas si la douleur, il y a eu ça, Suzy Bantu, Azaki Mako Nabiso, au Pazaki Yaya, au Penazaki, et moi aussi, on a bien le téléphone, après que tu sois Nissanga dernièrement, ah oui, où me moi dame. Asika kovodo moi maputa lokando pesa konga za na tout la ta maputa te kolobisa ngate mwana ngai c'était ya tout on préparé bino le 8 mars mais ozala non il faut oza pena mais nzamba bengi ya komi pété na le 8 mars en tout cas ils ont ça pena rapasi ya mitema ils ont ça tout ça pena douleur ya obungisa mutu kwa Suzy Bantu to pena douleur ya obungisa susu papa na biso ba tout ba ibaki en tout cas il est pas Beli pété explication pour non na komi kunate mais explication ya bandeko bazala ikuna ba papa na biso mama sasi les bon plus explication babino alala ki karaboé mon ba fièvre muke mais et mimi na liwa bana ba o mimi na hôpital ba kufi déjà en tout cas mes condoléances na ba famille surtout ma famille tout comédien partout pendant mes condoléances pendant mais à part il y a makambu etali makambu ya liwa to mo makambu page rose pesali o ezabon moi programme ko pesa pona collègue na yo coquette ça zape collègue na rapé na mariage on a beauté image les meilleurs de Paris. Ah OK, en tout cas bah félicitations na coquette ça oyo alongi makambango mais dans le bataou mes condoléances bah félicitations na bino en tout cas beauté image balobi mobali alonga ke tout ba tout le monde est tombant déjà longi tout c'est la cas samedi en on ko yindi ça po obali déjà moi sinon bon et belé déjà tout le monde qui déjà $1800 ça est belé tout le monde va biloko pour pesi double en tout cas au pesi déjà coquette valeur beaucoup boyer en tout cas oh va te belé surtout qui non tout le monde pena qui était honoré déjà moi scénario tu dis que samedi il va les relais bien tout ça sous dans les 11 il y a Fanny Massoudi en tout cas ba comédie bazobala ka mari que tout ça na matanga mais bande ko ezaki déjà ba programme o déjà ba bongisa ki déjà ba inane ya on le logo non boza nini bolo beso ma fait non il faut expliquer bien il faut ba fan ba landa biso ba yebaka ki famille surtout bazaka na ba programme na bango li ma moni fête to prépare kango mais matanga to prépare te matanga mutakobela pe boya kufi mutakosala crise ya kufi mutu pa ko kene ba tuti na mutuka mutakosala boy mais fête ko sa eloko musu to prépare inane na yebi ki na obala na 2024 na badi ko prépare ngo siko na badi ko prépare ngo basal tout on est déjà mbongo basal tout dem ta bibisi mbongo qui a loué déjà même so loué des salles même après 4 mois après 3 mois ozomona eloko batu ba comprendre Suzy Bantu so tali ba voice mo etamboli wana tambo solo na mo santu asi mo santu bo sambela pona nga nazoka bien te eloko ezopesa nga pasi ba fête ba leki na ngai ozomona image ça la kazana ba son te wa ba son te image mo le eza audio tambo solo na mo santu OK asi mo santu bo prier pona ngai ya na bino en tout cas nazobela pena nazobela en tout cas otanga na ba prière eloko ezopesa nga pasi na libala coquette ndambe libala leki na ngana zala pena te na libala Fanny Massoudi omona ke aibaki ki maladi yemse ko ningise njote ko ningise mais lelo to préparer te ke to ka Suzy Bantu akufi to préparer te ke to yoka liwa boye en tout cas ils ont ça passe na mitema mais ba to bolanda biso ba fano bolanda biso bo mekaka ko comprendre biso na moment moko boye la citation mo to za kanango tambo omona batu eza libala batu akabola ki invitation abimisaki mbongo batu balamba abimisaki tokenda teke poto bina tokenda teke poto sala bote toki ko sepelisa ndeko na biso coquette ça so abali toyebi ke tokende na tititi nini ya matanga poto kufeli poso to na matanga te toki to bina bo ko finga biso bo misala ko finga bozo bina sa charisme mais na moment oyo makambo to ko salama yebaki toza na matanga moi plutôt pour ça ezati parce que tu veux pour ça ça nini ba olinga pour ça bien ba programme na ba tuso ba zoki mais te mais biso to kalaki ya momoni ki to tika ke journée wana ile kana après na sima longo to lela bande ko na biso et ko zala bien makasi mais botika ko finga pena merci je vous encore à féliciter la
couple, quoi, le couple qui beauté image avec Coquette Sassa. Moi, on a biso en tout cas BCP toujours Licolo. Base biso BCP biso comédie presse en tout cas. Tous au bas les sacs Micolo. Ngamo pe na uto le cadre la première étape car la minute tous au la nato kaleka badats kala. Date en calamité. Il y a civil, il y a banini, mariage ou bobeng c'est bakité, bobanga. Bobanga invité sa couvre d'or hein. Toza la posté bino ba maman libanda ba monde. Toza la polémique pardon. Ah toi bisa que Dakar bona remi couvre d'or azo invité azo invitation mais invitation mutabo c'est ko PC lycée paluku. Yango auto assisé pa na boy ayi ba mena bina na télévision nga muteme na sandu côté na lobby. Bon na auto lycée te pour porte ndako moi bien ouais. C'est ça. On va na couloir moi quoi. Merci. Toi que dans côté il y a famille Libota là je profite à saluer Belvi Kandi la patrona. Famille Libota en tout cas. La patrona en tout cas 5 ans en tout cas. Bah félicitations, ça c'est qui tout quoi tout cas. Ouais. Mais le monde on a aux avons à l'université à Kara comme Zikaka. Bon on est à la guitare ko balo mais il y aura toujours une force au travail en tout cas ma moto non ngai pe na la fan na yo. Belvi Kandi la patrona donc tout que côté famille Libota, bonne bassin famille Libota. Bon bassin famille Libota tous appellent bien, très bien, trop fêté 5 ans na biso. 5 ans au Belval les kan nango na ba étape belé. Afinga mi atola mi batako seka baseki batako finga ina ba catégorie nyo surtout. Mais nzamba pesa motema ya kara, nzamba pesa école kara, nzamba pesa pe motema ya ki bo mama. Poye pena za ki motema ki bo mama, o nyo surtout les kanaki. Obi mon avanda ngamo Nathalie Belvi, Nathalie, c'était moi ça na motema. Et apia na motema. En tout cas motema bongo surtout zana bangata 50 et sunga mboka na biso. Pe na musana biso ba comédie surtout na batu kwa ata 10 apamba motema kwa Belvi et ezala bien. Ezala bien pe en tout cas 5 ans na biso to préparer ngo les 4 to kuta na bureau ya Belvi TV après bureau Belvi TV na kanda ezana kasavubu na kanda wana bureau ya Belvi TV ezawana to kutana wana après wana to kene église à pasteur de la foi na Njeli après église à pasteur de la foi to zonga na restaurant ya Belvi TV o ezana rond-point qui pointe wana kaka déjà so comme na qui pointe obito luka restaurant mo ya Belvi TV balakisio place to kabola moi ji pour to kene ko préparer talaka ba programme on peut ndenge tomber ya coquette sous na pourquoi en tout cas moi to attendre la Belvi TV ezate faut batu misusu ba kene balala batu misusu ba ki ba vana ndamu na matanga batu misusu ba ya lisusu fête ya coquette pour na ko sepelisa pende ko na biso quand même abali photo sepelisa ezate ga ki ko to wana mawa te biso tutu kangami kana mawa te to ebike toza na pasi mais tozo ke ko stepe na muninga na pasi na biso na douleur na biso auto ti ko kufela momi. Merci. Moi pourquoi monsieur Zali il y a côté kaka ya nani ya Belvi TV. Toi moi pour les mots ça que non Belvi TV est recruté tous les bâtonnons sur ma casse il y a artistes et comédiens. Il y a ma casse. Non, les problèmes c'est ça que il y a quand même ta raté ba tourner sur côté mususu. Est-ce que c'est vrai ou faux? Parce qu'il y a un moment émission tout ça qui même na mama top. Oyebi bato moki baloba kaka. Emso boko luba mso ko fodo ra bien ngote. Mais bi bo pese la ngwe lengi na bandenge moko boy. To sola na mato pa bien tourner partout. Tout le monde a payé papa en l'air parce que bato bien ba tourner partout. Et ate ka ki Belvi c'est le quoi école. Il faut bato ba ya ba kende pe libanda ba pesa maele. Tout le monde ba Jérémy le bo ça musala kitoko. Ozo mona Belvi ça Jérémy ba ndi pas Belvi te. Jérémy ça mona papa elombe mais tanga yesu pa ndeko na epe sous azui moi école na moi ndambu akena ngo pe swepa na yemoko. Ozo mona ke tolo baka ya malamu. Na parce que to vanda to beta baninga babako na parce que to tongaka na parce que na sa elo mobe na ba ke ko suiso motema. Mabende yango wana. Mabende yango wana. C'est ça motema. Mais oui, eza ba blom soupe mtakolo ba yo ebité. Et choqué au pe salo pe passe ta motema. Monsieur bino weto ebi mutuna makolo nango te. Yo mona ke loko tolo baraki. Ata même information tozo pesa. To pesa information o eza vraie information. Yo mona ko vodo na bimana ba bêtise belé. O na ba beza buzoba o be mission ba buzoba o makambo boye. Nga koma mtusu ba lobi doute ba kabona mosna. Na vana le kana sa analyse wana fana benga doute. Ah, yoka izande ni aiza expliquinga. Ton on le kana opesa ba tu version eza mala. Mais ba tusu ba barango te. Ba tusu ba doute ba kaboni na mwasi na ye ba ngba le kani doute le ki c'est mwasi wana mais bobi likambongo te. Mais il faut que paye benga kolo likambo. Information eza boye. Na oli kana lobela ngo OK ko fo. So yo lobela ngo na ndenga boye comme ça que ça bien.
ozomona eza te ke tokosaka ba fan tokosaka public elanda biso bon penande bien parce que ya bato beba ça analyse net ma doute ba cop na na ba cop na oyaki nonga absolene ya ba cop na ya te ke obala mais sango ke doute bala comme ko ta ça il pe ko to yoka ki publicité na mo boye obeta meke na nemo net ya otolo barake mabe ce que ezaka nini ba journaliste bowela koloba rapide ya mabe ya omona ke mutu sa ko ça peut ça pas ko vanda tali ko vodo belenga ndi mabe boye beaucoup de personnes pesi mutumbota abetio kara et comme il y a pas l'équilibre ça minena minenete pourtant il y a quelque information na yobenga qui était pour tout na qui information na les kanindeni yo lobi kara pona bo ya omona ki te ya biso ba journaliste ki information ya mutu benga ye apesa yo vrai ya likambo ndenge zaleli voilà osoma yo yebite maman yo zo bo mabiso ya ngwana. Merci Rémi Kovodor nabi keto tozongelo sumba la sima pona koyeba programme nyonso oyo ezo les canadiens ba matanga to kosola parce que yo pe nous a mieux placé il y a ko répondre bloc parce que yo pe na cop non der ngwana nga pe na cop na cop oui nga cop na ngeza ngwana o moninga Kovodor tana lobaka na lobela ba comédien oui nazara la famille libota naza mwana ya Belle Vie TV en tout cas mais na ba comédien na ba na lobela ba comédien nyonso tout na moment pe ba comédien tout bazwa likamu na zara pe si place wana tout monde reparti na matanga tout la scène tout monde na pe na zape bo na biki na poko na okesu na matanga suzi bantu to ba information zo leka ndenge nini bonjour wana to soleil na famille lobi ne na kinda kite po papa onde na okay mo mutu pasi mais lelo na okende na ba information jour ba ndenge nini ba kale ndenge nini na kati ya groupe na okota na yeba ke programme na kati ya groupe zo leka ndenge nini po tozonga ka pa bato balandaka biso bafano balingaka suzi bantu bayeba information ya suzi bantu eza pe na ebele pe biso balonga bacontribuer te na 10 francs baoyeba kovoto bana ndenge nini au moins ke toyebaki moto inteli nde motu azozwaka bacharge ya ba 10 francs na bino. Voilà. Avant tout comme na suka émission na biso opesa somo adresse côté bembe ya suzi bantu ezali bon adresse ya suzi bantu eza na lemba koto ya Guinibe et Salongo mais la maîtrise on a un thème la semaine émission à Sima de non qui n'a pas na adresse pour ça na ba fan biso dans la chat ça ba na besoin baza na biso pour que so comme la station Salongo so tout nika direct ba relaxation ba relaxation ba moi pas souci ba trois ça la principale wana. OK merci les gars quand même balancer ngam ke image ya Suzi Bantu o azale pena na bo moinano et puis tozonga to cloto si ça émission avec Kovodor Rémi et Baremi. Coucou les gens, salut les gens. Les bogards dans les bogards dans les mabé. Souka. Mosquito de moi. Oui hein. Veuf à bogard na pointe. Souka. Merci de retour na plateau na biso Rémi Kovodor tozo na image ya Suzi na hôpital et puis image moi ba scène ando sala elobedo nini mo muke bon elobelinga ya ngomona mokili natali image mo be wana o bazai wana izai tournage à Belleville image wana izai na tournage à Belleville nde mona saki vidéo wana bazaki Belleville bazaki papa Alain bazaki na Lisa moi vidéo ça qui on a tchaki kuna stati na izai pe tournage à Souka oya tournage na Belle Vie TV yango na baki Belle Vie tinda chauffeur ozwanga tournage yango wana en tout cas na moni yango esali moi pasi pena pasi mais to sungana kaka omoni kotala raboye ebele bazomona ki ebele bandi de ko ba n'importe quoi ebele ba buzo ba pona Suzi Bantu mais Suzi Bantu aza mutu oyo ki to lele na kimia po azape muta kimia azaye muta ba polémique buzo bate azaki ya mo ba vene komikre abele ko pesa valeur na ye moko mo da so kiti déjà boy na zo na film mo be da jouer ça qui est autaki poto alingana na beda chou lule ya jouer na komba beda chou ye la uti poto boy sa famille na lingana na beda chou famille ba sepeli ba bien abeda chou ka moko za na mbongo ebelo abeda chou ka moko za na mbongo ebelo en tout cas beda chou ngo ande azaki mobali ya ndeko na ye Gabriel parce que pas Gabriel a joué na komba lule et pas na ye a joué à beda chou joue à yakana ndako ba bisa beda chou wapi en tout cas aya tournage wana azo sanki leki na ngobali boso benga na tournage obenga ngate na bilo na yo Kovodor o senti que ambiance moi zaki nango en tout cas ape makana kimia aza ya mo zaki bien
po bato balobaka boloba bolama bato so bakufi po ani to mutaza boy to koloba te mais bolama epolaka te bolama epolaka te bolama tala vivre to koloba na mutu be vie to longa loba ngo ai be vikandi ya to kaza bolama moko to mona bato bebele ba témoigner oui. merci ko merci Kovodor tokombo na suka émission somo ba dédicace na bato nyoso balinga ngaba mbote na ngeza kaka na yawe mabanja garçon na Istanbul mo mobala lekin tabaka pela na elengi alekin ngulu akapela na moto molati sa yawe solo mabanja garçon na pesi mbote na pesi mbote na ngala belle vie kandila patron excellence mama di mama conseiller Rémi Kovodor belle vie kandi na bosante xil pechanga black live ba vifia mwendo autorité morale Mobutu ba baza la charisme ki Mobutu exipeshanga na pesi mbote na pesi mbote na ngana dina na la douce balobi douce ezotambola nzoto mobimba babote na batutu bolinga Kovodor famille bota na linga bino mingi bosabone pe awa na bachinois famille bota en tout cas poto wiki bino place bomona kaka Kovodor azali botanda maka en tout cas famille bota na pesi bino tumbote na linga bino mingi pe na pesi bachinois nyoso tumbote toza awa na bino. Merci tokomona suka émission na biso. Je profite encore à saluer mon grand frère propre, Héritier Pelenda, le mannequin. Héritier Pelenda depuis Hollande, Héritier Pelenda, Motema Ingrid. Héritier Pelenda, Motema Ingrid. Donc, Bambo Tena Kuna depuis Hollande, couple Mokitoko Fanda, couple Sali qui est belle pour tout TGV. Abala, les abonnés Héritier Pelenda, Motema Ingrid depuis Hollande. Na mon oncle, na mon propre, mon neveu propre, Freddy Pétrole, scientologue, Yabade. Santologue Freddy Pétrole motema Fifi Kaumbu bambote en tout cas merci pour na geste bosalaki na moni pena que notre ma campena ezalaki kitoko donc bino mona ba image les kitoko et puis je profite encore à saluer ma grande famille Poutou ma maman Yvette Poutou pour na soutien maman Yvette Poutou Naomi Poutou koto zali kuna depuis Angola et puis Julien Poutou Simeon Poutou Kadi Vevo love pour tout donc bambote na bino nyonso koto bozali merci pour la soutien na bino ya na bino yo mbali osaka musala ka ndenzalaka en tout cas la bino fort la famille d'abord les gars quand même ça pour nos succès la jeune mon cœur est Rachel Lusaki la naturelle bambote na koto zali kuna muto osala mikolo na yata moi par rapport kaka pour nos succès ça doit panzanga na limo sono limo